Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne autre m'a dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, na abonné sur Dikina TV et bienvenue na nouveau abonné à Dikina TV. Ici, c'est la famille, sentez-vous à l'aise. Ici, on parle de tout et de rien. Un grand coucou vraiment na sponsor officiel à Dikina TV. Et si Kabozali, là, je vois mon vieux Benz, la moto kata, le 4x4 double pression. Yaya yo yangoana, maman prospère, maman Odimba. Donc, rendez-vous chez les milliardaires. Encore une fois de plus, c'est maman Karodi. Bon anniversaire, donc 40 ans. Des deux, ma bonne, les va. Des deux, man, le vraiment, tout le Congo, les sola les dos, ils ont participé mawa. Mwana ya papa oyo bakende kokuta na hôtel. La fille a le ma chérie. Papa a vu ça la crise apika crise na hôtel. Ba Valère nyonso makambu papa andai koloba. On a compris en fin de compte que papa ça n'est qu'à lokuta. Papa ne voulait même pas nous voir avec des amis. Donc azala ki papa moko koi trop colérique même. Donc ici quand yaza so yaza na chambre bana bazana libanda. So ya komi na salon donc boza même attendre tante bozo neti papa na binoté. Il était tellement colérique que mutu nyonso ande ko banga papa na biso. Même na quartier maman kout kolubati. Nga na présenta ki na zo ki examen d'état les to bandi na notanga na lycée Motema Mpiko. La fille ande kotanga na lycée Motema Mpiko. La fille elle s'appelle Pierrette. Ande kotanga na lycée Motema Mpiko na amina ye d'enfance. Donc na quartier batanga ka classe moko ayaka na ipana bango. Donc maman na bango yebi camarade ya Pierrette ande ko considérer le kola moi. Ande ko considérer vraiment le kola moi. Nde yango wana. Camarade ya Pierrette comme les alaki Priska na Pierrette bazalaki boye batangi classe moko ba présenter ensemble ba matipe l'université ensemble. Abila championnat et l'autre peut ça passi abi mukolo moka boye nani ami ya Pierrette azako benga puisque azako benga Pierrette na kolela que non il faut ya tozana tel endroit. Papa na bino a piqué crise. Papa na biso a piqué crise. Boza wapi. Toza na hôtel. Abila champion na maman na papa aboti biso bana 5. Na bana 5 wana ngana zalaki la cadette. Donc moi na souka na zene ba yaya 4 liboso na ngai. Toza na 3 filles na 2 garçons na maman na biso to anda ko fanda maman famille moko exemplaire, famille moko donc vraiment surtout papa na biso ya zalaki lion koi. Ce qui a papa zokota mutu nyonso aobonga mazo ya position. Camarade nanga benganga puisque benganga na kolela ki non Pierrette il faut venir. Je suis ici avec ton père. Donc il a fait une crise où c'est à l'hôtel. Hôtel nini à petit endroit. Nde Pienani au Pierrette a yebisi pe maman na bango na bandeko na bango musu bazalaki wana ba memani. Pierrette na bandeko na ina maman na bango ba kei na hôtel oyo esika Priska benga ki Pierrette batoto ya Congo kuna bakokuta bato batondi na chambre hôtel bato batondi bao bazolinga batala bao bazoseka moye ezate ale basali nini bakangi Priska po ye moya kima ezate tanga mona ki papa ya camarade na ya komya ko sala net ba crise wana apanikaki tango agangi bata réception ba ye basimbi ba bibio pe moyo kende ezate po neti papa oyo akufi. Police ezaki sur place, Croix-Rouge ezaki sur place, Pierrette alobi la championne na ngai donc ya kotonda. Et si ezalaki ya kotonda tozo senga nde nzela po ba lekisa biso ngai mama na ngai na bandeko na ngai. Donc on a papa na biso ni la championne tokuta papa na biso ni na hôtel bao bazo seka mingi bande ko seka papa na biso akufa misu polele eloko ya soni lisusu koleka makasi esuka kana misu te mais tellement ezalaki en plein acte
papa banga sala crise donc tant on peut ba yewana donc ozo mona pena que non papa na bango drapeau ezala kaboli likolo drapeau ezala kaboli likolo maman zo comprendre te elo nini komi mobali nae babi kete mobali asali crise donc azali souté et si akufi nde yangwana police azala pona constater azalaki na la fille Pierrette alobi la championne Sony abi heureusement ezalaki makambo wana ntango wana ba portable ba réseaux sociaux eyete soki te mais papa na biso engeki eleka na télévision bente ba portable batu natali camarade na ngai na bi camarade na ngai yo bimaka na papa na ngai akufi na âge à 67 ans moi j'avais 23 ans botala écart j'avais 23 ans mon père avait 67 ans. Il sortait avec mon ami. Papa ande ko linga camarade wana ande ko linga tena tambo wana camarade na ngai. Ande ko boye la biso ba camarade donc tout le temps à la maison. Donc ba valeur onyo sur toi ande ko pesa biso. Les allez ka le kuta na tena bi papa na ngai vraiment a que le bimana camarade na nga moi na 23 ans. Il est un grand papa comme ça marié responsable un homme respectueux. Donc nazala qui n'a difficulté pour nous comprendre ngo. Abi la championne maman la biso siko yo tanga ya koti mobali na ye. Alali ka ndengwana na tenia Adamu drapeau matière première ka ndenge zalaki wana papa malga kufina mission na kuna peka boyi nde mama za kotuna atuni bato ya nini ese siko oyo boye otikala kaka boye ezaka ya kotelema boye ndenge nini bato bakatana na koseka yebaki mama langa za kolela azui bafiniki mutu liputa mais malgré bafiniki edra ozomona kaka drapeau etelemi kuna boye bato baolo bakasi masumu wana yango wana to monte drapeau ezaka ya kotelema donc yango nde mte boni yango nde okende ko présenter okuna na lifelo tanga zo kota kaka drapeau eza boye alobi ezalaki humiliant ba toki otika papa na morgue bande papa po bayebaki abila champion na moni mama na ngai kolela mobali na eta tango ayaki émotion wana et tout après tango babimisi papa ba exposaki corps ningai ni bande konanga tolela papa na biso mama na biso salaki neti mutu neti trouble akome koluba na lingi komona ba camarade na no pango na ngate na lingi komona ba camarade na no pango na ngate obumeli nga mobali azoloba me kolela penza ki ezalaki mwasa zolela mobali ni ata biso tolela papa na biso te après enterrement de tu vas kolela papa na biso abinga yo lelo na kola na bala. J'ai 45 ans. Ma fille n'a pas de malam. Mais confiance est à la raté. Alors, il y a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça chez mon père. Ce qu'il a fait, on ne pouvait même pas s'imaginer. Il pouvait faire ces trucs pareils. Sortir avec une gamine de 23 ans. Un papa de 67 ans. Avec ses valeurs. Là où quand ça était Moutamalonga. Nzo Kande. Kouraka. Nasima ya ba jeune fille pe wapi camarade nanga papa na biso amoni biso kokola. C'était une catastrophe na quartier parce que moi na quartier na ba maman na bango samunde tambola ka etambola papa na bango apika crise notel papa na bango apika crise notel to dalaka ti obligé ya kosala nini ya ko déménager ko tia ba locataire et pa na biso to kenda na komi mususu abi yango wana eza passe ba valeur nion surtout papa pesa ba conseil nion surtout bêtise wa sala wana efasa nion so à chaque fois na kanisa papa na ngai soki na kanisi papa na ngai image wana ya nidité na ye na ndenge drapeau etelemaki na bato nde bande koseka balobi bakoki koloba masumu bana bato bosakanaka na bango likola bambongo bapapa bandoki donc baloba yo moko oyebeki chasa. C'était trop mal comme on a que moto bazo le bain les papa na bino. C'était vraiment trop mal. C'était trop mal. Ça fait plus de 20 ans que papa a koufa. Ça fait plus de 20 ans que papa n'a biso a koufa. To tika les sous ko fanda te qui en famille to beta li solonde makambo papa salaka te. Mutu kenda ko souffrir na ndenge na ye. Mutu kenda ko souffrir na ndenge na ye. Mutu na yoka ba passe mingi na makambo nyonso za ka mama na biso. Mama na biso. Dans tout ça, la camarade nangai, azanaye, abala, asala pe famille naye. Mais na mutu naye baraté.
soka yebaka eloko ya sala trahison parce que nakoma komona na Facebook kotinda tinda banini o ba ko poster banina ya Nzambe Jésus revient bientôt repentez-vous et tout na me regarde un peu muto ayebi était au canceller ce qui sert en Christ ya malonga mais n'a jamais demandé pardon à ma maman qui non maman pardonne-moi parce que na sala ki o mabe je venais je mangeais je faisais tout ce que je pouvais chez toi comme une fille mais derrière ça, je sortais avec ton mari. Maman, pardonne-moi. Mon ami, pardonne-moi. À ça, la moté. Mais na Facebook, il y a un makambo ensemble. Il y a un gars qui n'a pas ça, il y a solo nangai. Bino ba oyo botambola na vie. Bo sala ba makambo belé bo soki sa batu. Lelo bo ko ba sœur en Christ, ba frère en Christ. Faut rota la côté. Est-ce que bo réconcilia na batuana? Est-ce que ceux qui étaient poste na bino ba publication na bino ba réseaux sociaux ezala vraiment le quoi li baku pona bato bo sala mabe père talobi papa kufa tolela été pour asala soni asala bêtise oyo je sais même pas comment expliquer mais Nzambe kaka aiba na kosunga biso totala mokili yango ndenge ezali surtout ngai nasengaka mingi nalongolelo kwa na tant que moi si nazo souffrir mobali nanga na mona kaka ki bango nyonso bazande moko papa na biso azalaka homme respecté lion boye tout mais aki obima na mwana mokie po akozala même koko na si je peux dire parce que papa avait 67 ans moi j'avais 23 ans c'était mon ami donc voilà un peu ndeko Pierrette alobi papa na ngai asala crise na chambre d'hôtel na ami na ngai papa la muka na tongo comme d'habitude ba servaille ya kenda et tout bimela mela oyo le cas où bimana jeune fille pour il faut la qui sait que je suis à l'auteur de sala qui que non papa va crise en plein bas crise donc il n'a qu'à terrain penga tant alinga tirer penga zu penga ballon penga zu ballon à maîtriser on a du koloboye tant alinga tirer pam atikali donc ils a m'en peu pas si même nzamba songa asonga bino a conseiller mitema ndo lobi ça fait plus de 20 ans mais douleur wana kaka sozo kanisa papa na bino ils a le quoi la film wande ya kosukisa na image ya papa na bino donc c'est vraiment pas une bonne façon ya ko kabwana na muto za ko considérer plus c'est vraiment pas une bonne façon je te comprends ma chérie si kanzambe oyo a consoler mitema nzambe wa efasaka ba mauvais souvenirs na ba vie ya bato asala ngo pareil et panabino na lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne autrement dit qui n'a donné quand on était là que mafumbe en direct de la Suède to kutani na ba donc nouveau numéro aimez partager surtout pour s'abonner bye bye.